batiere ya bakongole te bato oyo bakobama bakongole minduki ezokutana kati ya guvernema. Eske akosi soki botie tembe toluti komona kala mingi te video ya Willy Ngoma oyo azali porte-parole ya M23 abeti tolo alobi yango na lingala nga Willy Ngoma naza membre ya IDPS sikole meme IDPS oyo eza pouvoir nini etinaki Willy Ngoma tika IDPS ake esala rebellion epi ndeko Willy Ngoma alobi ke aza membre ya IDPS ntango azoke na rebellion minduki azoke yango wa la moka ne tombera pas tocomprendre ke bato IDPS baosala badistraction baporte ambongo plainte ambongo mwana mobali alobi yango clair ndenge ndeko shor alobaka il peut y avoir un président illettré mais il ne peut pas être un prêtre illettré. Président yazo bazalaka mais sango yazo bazalaka la moka ne tombera pas ambongo a répondre yango kuna moto aza na niveau na ye aza te botobote kobanda Chilombo ti bango nyonso baza na se moto aza na kalite ya mbongo aza te ambongo akobanda kotangisa Chilombo na baministre na botobote la moka ne tombera pas ambongo akobanda kotangisa Chilombo na baministre nyonso ambongo n'est pas votre ami. Nous devons avoir beaucoup de respect aux serviteurs de Dieu. Ambongo alobi soki Tshisekedi ezala posa samba na ye akena CPI bakende kosa awa akokenda te oyo akosimba mbongo akosimba peuple ko bana mboka makambo ekotambola mabe tokomprendre bisika bazali la mboka ne tombera pas toyebi bisika bazali me biso toyebisa bango boye bosakana bato nyonso eza na liki moko basimbaka yango te botobo te wana aza maki peuple abatelaka moto basimbaka te oyo aza maki ya peuple congolais komone matefa bandeko lelo pouvoir ekomi ya kowelela lelo pouvoir ekomi moto fasala rebellion lelo pouvoir ekomi moto fasala banégociation na barwandais pouvoir bakongolais eza su pouvoir ya bakongolais te koma barwandais normalement nde toza boye po okoma président fokende rwanda oke kofukama na cimetière ya barwandais oke kolimbola mipende ya mwasi Kagame la moka ne tombera pas nsima nango Kagame akomiso président mais aliri ya tata na biso toza na ye lelo aboyaka kolimbola mipende ya Kagame na mwasi ya Kagame aboya kofukama na cimetière ya barwandais aboya kosala rebellion aboya kokende banégociation alobi avec la démocratie pe mibeko yango kezotinda biso le pouvoir c'est au peuple et pour le peuple. Cet homme-là doit mériter ce pouvoir balinga te akozwa pouvoir mpona kolongola peuple na pasi bandeko na ngai faboyeba ke banda 1997 ti lelo bakongole bakoma na bayimba barwandais banda 1997 ti lelo bakongole tokoma bayimba barwandais bakoma koimpose biso baserviteur na bango bozomona bino moko bozobenga Chilombo président mais kaka bazomona mwana mosala na mboka ne tombera pas awa nayoka bino te bana mboka oye awa bato IDPS bazobenga faci beton muku atombolo epa kaka bakomi mwana mosala c'est-à-dire makambo nyonso asalaka apesaka rapport na président na ye actuellement pour au Congo c'est Kagame qui dirige à travers mosala MSDC Tshisekedi nabukoye awa bino bokomi Chilombo beton Chilombo aza beton te Chilombo aza bi bomoni lobi awa bawuti konome bagouverneur bavote bagouverneur ndeko Daniel Bumba aza mungala abimi gouverneur titulaire ndeko Edi Yeli aza mungala abimi gouverneur adjoint mama Fiki Masuka oyo bandeko alola babafinga te ayibi minere ya peuple Tshisekedi azongise su gouverneur lamukoye lamukoye Sama Lokonde gouverneur bana Kongo oye avant-hier balekaki na
na parlement pour voter président et assemblée nationale. Ndeko mbongo ekabami na cabinet bomba bakaboli mbongo na cabinet Chilombo corrompre badepute na $100 bavote mese Mboso Kamere ntango azwi mission bandeko Kamere wana bozomona Chilombo abanga ye banda lelo Chilobi Kamere mutu asala Chilombo yamukoye Tshisekedi ntango Kamere ayoki makambo na kecho bapesi badepute $100 na 12 millions de dollars oyo Kamere awuti koyiba lisuku awa na ministère économie akati parde acharge yango na mituka ntina palais du peuple aye sukuli sebandi koleka ovote Kamere ozwi $200,000 ntango kaka badepute bayoki Kamere azokabula $200,000 bango nyonso batie molongo batie kotoka $200,000 bavote Kamere Chilombo kuna azozela bana mboka oye Chilombo kuna azozela Mboso abima poto lukambo ya komodifie constitution batanga bavwa boye Kamere akanye bitumba epesi mama na de bomba epesi desordre na IDPS balobi ndenge nini bokokomisa Kamere bino bozokoma Kamere bino moko bobenga Kamere coach nana leka na etandeyite na télévision nayebisa bandeko ya IDPS soki bobengi Kamere coach c'est-à-dire Chilombo azasu nayoki bino te lamoka netombela pa bino bozobela Kamere coach seke Chilombo azasu jouer soki Chilombo afute Kamere atake coach aotia eliko obotobo te pour votre information bakei na programme à 100 jours Kamere abuki mbongo asika nalinga lakise ke non nga mutu na sa Kamere alobi nga mutu akotaka yo ata osala oyo eza maskara inana eza ebele na kobima ntango abimi Kamere impose ye na kokamba ministère akamba to akamba te apesa ministère économie awa Kamere abuki 12 millions de dollars so bakangi mono pour vous dire que Kamere aza kota Chilombo bana le Chilobi IDPS basepeli te mpona nini Tshisekedi azaki na posa abouge article 220 ya constitution alongola mandat président de la république na 5 ans comme na 7 ans alongola élection na suffrage universel direct akomisa na suffrage universel indirect Kamere alobi oza lokuta lamoka netombela pa tokotelemela makambo wana nyonso monsieur Chilombo akomi su ditambola lamoka netombela pa alobaki na biso awa deuxième mandat na convoyage te lelo ekomi bitambola akota boye mabe akende France mabe Angleterre mabe Italie mabe États-Unis mabe Canada mabe Swaziland mabe Afrique du Sud ma finalement papa ozoke koluka ni tocomprendre akomi koketeka minere ya peuple akomi koteka malokola diamba epa mese Chilombo bana ya mboka oye minere ya mboka akomi koteka malokola kamundele lokola avi ya président république bakontrola kango te Tshisekedi akocharge basaki ya minere acharge ake nango libanda akomi okita sango lokola basaki ya diamba abibi shina rambo abibi pena azoba keno nga mutu naza papa mobutu azoka kombo seseko mekazaka aza kolata mato aza kolata koyikoya tika wana ndakuna na ye bana kongo oye bana ya mboka oye nani mokonzi ya mboka Fayulu toza na ye na motema balinga te biso tokokunda na ordre ya matefa président Eli Mabe Fayulu aza toujours bien portant lobi tozalaki na ye apesi biso belément de langage alobi na biso bana mboka botika bango esengo eza esengo ya mo basosala esengo ya mo c'est une courte joie suka bakochange maloba ekozala kwa manda liboso balobi na kokomisa Congo Allemagne d'Afrique moto ekomona boye Congo ekomi poubelle d'Afrique botoboy te balobi na kokomisa bakongolais bamillionnaire matiki bakongolais bachomere aloba na biso c'est le peuple d'abord mais lelo ekomi lenzalada lamoka netombela pa Tshisekedi monsieur Chilombo Antoine Félix akotikala kosala eloko te c'est parce qu'asala trahison contre la nation moto liboso asala trahison oyo ateyina peuple congolais eza monsieur Félix Antoine Chilombo na triomphal alobi oyo akoketrahir poto emela ye ate moto liboso atrahir peuple ko yango akotikala kosala eloko
gouvernement. La Moka ne tombera pas. La députée Nyo, bomba. Ma ministre Nyo, so va travailler qui n'a pas mal au Condé. Ma commis corrompre Maman Wana. Ah, Malito. La Moka ye. Ma ministre Nyo, so va travailler qui n'a pas mal au Condé. Ma commis corrompre Maman Siminoa, so qui Siminoa. Ma commis corrompre $150,000. Azongisa bango sur la carte gouvernement. Mutroko a Nicolas Kazadi. Oyo balakisi biso muyibi monene. Lamukoye. Balakisi biso muyibi monene. Et puis moyebi naloba. Moyebi pour les transports sur la quai. Moyebi pour les transports sur la quai. Transport comme ça n'allait qu'il pas. Le loba bimisi 10. Le loba bimisi 4. Le loba bimisi 14. Babimisi basali bongo pourquoi? Directeur ya cabinet ya Didier Bidimbu ya AVC ayibi 15 millions de dollars. Ayibi amoko ayibi 15 millions de dollars. Et puis ils sont passés pour ma fouta va travailler. Et comme ils passent pour ma somme à carburant. Bah toi c'est pour qu'on peut passer le bâtiment le lait bah comme le lait donc. Pour qu'on peut passer le carburant. Moto AVC ayibi pour le peuple. Attirer le peuple à AVC. Ah oui? C'est-à-dire gouvernement Oyo, Bamona qui déjà mouibi kobane pas Chilombo. Chilombo bandi koiba, caméra yo koiba, Amono sa fongoli nzela. Kota yiba sima nzela okende. Awa, bitumba ekomi na gouvernement. Mama wana lobi, au lieu de 65 ministères, faut tokoma na 45 ministères. Basta la soustraction ya ministère. Balo la 20 et comme à 45. Et puis c'est bitumba. Mes chers amis, après sortie officielle du gouvernement, après sortie officielle du gouvernement, Bokoyoka va demeurer ma coalition de M23. Bokomona va demeurer ma coalition de Nanga. Parce que Batona Chilombo, donc Asira Kibango, pour battre campagne comme ça, le ministre. Ce qui a mis le ministre était direction MV, et toi, Baké a posé sur Bitumba. N'attendez rien à M. Chilombo. M. Chilombo a malheur à Congolais. M. Chilombo a porte-malheur à peuple congolais. Ne continue à faire poison à peuple congolais. Chilombo a judas à peuple congolais. Awa, yawana ke kote kama bere na biso. Na réunion ya Rwanda, na génocide ya Rwanda, na réunion bakotaki, na batana kotanga bakombo. Bill Clinton, Sarkozy, Kagame, Denis Sassou, Joël Lorenzo, Ramaphosa, Nandeko Tshisekedi, bandimisi ye province ya Nord Kivu na Ituri ekota na Rwanda. Lelo tokomi na combat na tous les 9 pays voisins. Chaque pays voisin a commis combat de la frontière na biso ba Congolais. C'est parce que le pouvoir est faible. Va comprendre que na tête ya Congo, ezamona mobali ka zamona ya moi si. Biso to mona Tshisekedi mobali. Mais ma pays voisin bazomona mwana mwasi. Bazobanga yete, bazotosa yete, bazorespecte yete. Ayosala makambo ndenge balingi. Yo kama makambo ndenge baby. Tshisekedi andemi. Nord Kivu na Ituri kene Rwanda. En même temps Bunagana eza na Burundi. Bana mboka oye. Bunagana ekota Burundi. Awa lelo territoire ya Luozi na Congo Central ekomi mabele ya Congo Brazza. Territoire ya Kabinda na Congo Central ekomi mabele ya Angola. Na ngambo ya Lola bakuna na province ya nini ya Zambie bakomi koboto lango lisusu pe. Bana ya mboka oye. Na ngambo ya Equateur kuna na kote ya nini ya South Afrique akomi pe ko déclarer mabele. C'est-à-dire mabele ba Congolais komi na ngolo ko sakana nango. Pourquoi? Parce que tu vas mutu mon côté on a cause de décision na kata mboka na biso. Et sengera ba Congolais ba conscience. Lelo mutu nyoso komi ennemi ya Tshisekedi. Bande ko belé baza ko kanza makamuna biso to bisa kabino. Mutu wala mutu we bakaye. Bana mboka oye. Se continue maza sala tuba nani tuba sala